ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamaba Mana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masendoki, Ena Koma Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe ba tinda biloko. Muto zo ba forme musicien. Ala forme ndeza ba moko na studio. Abo kata mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là, ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout le na rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Massiendo qui TV Identité, Yabunde O, Maman Abino la cabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa la bino, Bavri Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nengen na Lobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo ya Irène Massiendo qui, Essa la vraiment bien Makasi, Yango to Ebisa Kabande Konyon, Soba Zolanda Biso partout, ba O nanu ba sabona. Bo s'abonner na site oyo Irène Massiendo qui TV parce que to betaka masolo ya solo awa aubergine ele kakate to pesaka merci na bande nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi sur amebla 22 ndakuna verchachi to bosanité balubi to kendaka bongo na mama bibi chez Mwanzambi et ou non en direct des 00 MBBC de moi-même. Merci na maman na biso balobi aso la kakitoko makasi mama Sylvie Mwanzaka ya restaurant super Aubert na kati Kinshasa ndenge na lobaka logo eza na bemission na biso yo mwana poto diaspora ok vacances na Congo Kinshasa soko leki na restaurant super Aubert TC ke okoma kite kende kolia bio chaque samedi dimanche buffet africaine na priya bien okozala jamais de singa na benga kango restaurant bastar soko ke okutana bastar yaki lelo okosepela makasi mama Sylvie Mwanzaka merci na bande kanso banda kabiso partout topesa merci na code mboka ya Willy Musheni balobi fondation Willy Musheni ndenge kaka na ebisaka batu topesa ka merci na Jadon Fumu ya Zelande na kati ya Belgique viena nga Jado Makola ba mourena ba mourez Irène Massiendo ayaka boy partager vidéo la
like epesa zuwa te babi na kati ya Londres namoni vie nanga Marco Zefondo bamama na bapapa nayebisaka bino kopine nanga azalaka na kati ya Londres na Luton Naomi Muwenge ya papa de Gaulle balobi couple moko bien de longue jambe Naomi Muwenge. Merci pour la patience et fidélité identité ya Bundesirane Masiandoki mama abino ya kabui lisone eko betela bino bandeko nanga na eko sola propos ya ba camarade na bandina no kopesa merci na bandeko babengaka mama Irani Masiandoki pona kopesa masolo nzamba lola apambola bino parce que bozo sunga communauté makasi ndeka na lobaka biso to finga raté kopa ko finga awe lekaka te mais to betaka masolo solo mais ko tonga nde to tonga po kop nanga penza kisongi songi pona betaka na réseaux sociaux ça pena kisongi songi nde to nazo beta boy na otonga mutu moko quelque part nde to tonga na bino ensemble nde na balisuma groupe mama bota masiando ki bolanda lisolo ya ba camarade nalobaka na bandeko basi to pe mibali molinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée o alandaka batu partout ata na koma aozala nayo ba camarade mingi tozana bango na mokilio balingi biso te balingi mbongo na biso balingi nde tosalaka ambiance ensemble likolo nango bapesaka bato ba conseil ya malonga te bapesaka ba conseil oyo eko détruire vie na yo yo mona lokwa alingi yo mingi toke na biso tobima na biso tolia na biso tozo na biso basi tolinga na biso mibali yobi te tosala vie yaya aosala iso vie te ao memo na berere pe berere ayo tanda kobimisa ngo pa détruire ka vie na yo eloba nango passer Charles Bameko congolais soki ayebi déjà vie na yo osambwe abandoli kilo ba problème tia ko pétition muto gafe boswani ya bimisi nyonso aza nango po azwa kimia pourquoi na lobi boy ezana ndeko moko mwasi abengi mama Irani beta liso nanga parce que navandi mingi na problème oyo mais nzamba oti kosala nga grâce na nzela ka ba prière en ligne kokota na ba bostra kokota pa ba de la foi nzamba lobengi nga makambo ebele mama Irani aza copine moto vandaka ne na mboka to vandaka na Suisse to lingana mingi aza vraiment ami nanga to solaka bien to lingani mingi ndeka kezalaka mama Irani nga aza muto na bima mingi te vike naza na bana mais nzamba pambolanga nasala musana nanga moko bien na Suisse nasala permis nanga nasomba voiture nanga mama Irani en tout cas na bimaka trop te mais nzamba sela nga maramba bien na miblanda kunanga bien en tout cas na vivara pena kitoko makasi soki nga na bimi na kendaka mingi Congo parce que nzamba pambolanga nasomba pesika nanga na tongaka mama Irani naza femme selte naza na copain o na botaka na ye maintenant to balana te mais to se comprenaka bien yazalaka pa na ye nga pe nazaka pa nanga me ayaka mais ba projet ezali parce que na botine bana mibale photo balana raison ezaki azaki mobali ya mundele yango esala ke tokoma na ba niveau tozali mama Irene copine nanga wana azaka na langage moko ke bwakisa ye abomanga kana tika mo mbali wana po na mundele ba bwana na bango tenga bite ba osa de divorce na mwasi na mundele ngam na pese ba condition ko vanda pa nanga bongo te bien ke na botine na erreur abalanga atika via mundele tokoma ndaku moko mais bientôt ekosalama mama Irene nazaka na ba chance moko nazwa musala moko bien malgré tout natambolaki mabe ko bimana mobala mundele na saki mabe po mundele aza mutu na telema nanu na ebisa bandeko balandaka biso ezala mwasi to mobali basi mingi bakanisa soko bimana mobala mutu soki mwasi naza mundele aosane lishumu te pap mena mobala mundele pone mundele anyama mibali mi bakanisa soko bimana mwasi mo mundele bana na ndaku ataza congolaise mana mobala mundele bimaka na ye tonton congolais mo ngeza normal aosa kinduma ne propre au bana congolaise mais congolaise nga bana mundele sana ngelote yaya mundele zaka mutu ndeko nanga mwasi ko limbisa nga nazobeta lisono vraiment propre mais eza facilité na kilelo mwasi ebiki mobali moko aza na libala ne na mwasi na bana yo bandi pe ko bota ne bana côté yaya bosala ngo nde nini mais tina ko bota beba lela zemia yo moko mobala za te pema ndeko limbisa nga nazaka biloba loba koto na tuti bordir comprendre beteli pro max tozongi na kati ya bassin lisolo yu tokoti lokola ngolo na kati ya mai bolanda lisolo copine nanga na lobaka na bwakisa mbali wana me mbali apesa nga baprojet na ye bapromese ndenge ezalaka na mundele wana kala te kosila ndenge ezalaka tovandaka
Maman Irène mena vivre nanga bien. So na bi bien na zangelo roté na sa musa bien na gagnera bien bana bazabi mamsu tout va bien. Maman Irène copine nanga wana bien que yaza selon yaza ka poser ko lekanga parce que azana mobile ni abala e mariage bazana bana bango misatu bavandaka très bien na ndenge na bango mais ko zwananga epesa keka mutema mabe. Maman Irène copine nanga azwa photo nanga amemango na Congo Kinshasa. Akenda kosala ba makambu soit disant que asa elaka étoile nanga. Bandeko nanga yango na bikamba ba camarades il faut kosala très attention. Comment mutako matina ida ko mima photo mutu panganga. Bazu étoile na ya banda kosela ngo. Nandeni. Bandeko nanga mamsu to beta rapeto mona kana mukilio okondima te kosala mame eza makambo isalama. Ndeko na biso moi ça en Suisse apesi solo parce que tant eza mauvais tokebisa bandeko. Vie ya ba camarade fo limite ezalaka. Azala ya mwasi, azala ya mobali. Batu mingi ba vina bangezo beba eza pona ba camarade. Et puis na zoebisa bandeko bazolandanga. Eza na ba camarade soka yiko approcher yo. Ayete po lingio mingi, ayepo aye ba vina yo. Mukola ko comprendre kaka vina comme na sale comportement. Ko katelo ba réponse, andoluklo makam na façon nyonso. Il faut boswa na po ya bimisa vino o ya yebinda ozwa kimia. Yango batabon fuku keba na bango makasi pembe na bavina bino. Pourquoi na lobi boué? Ndeko ya mwasi na kamani bazaye ko sola tout. Basola masolo tout. So na bi tout lokola ba camarade. Ya mona kana za camarade to so. Nzoka camarade dona aswake camarade ti. Tanga ke Congo a mimi photo moninga basa bikila kila ndenge zala kaka. Mama ira nzamba protégeanga. Kokoma auta Congo ya ayana liputa couper liputa na chemise et kokana biso mibale. Et tombaka sermo tozaka asalaka barbecue bande ko tumba biloko na ye ya utikisha sayi. Ay bisinga ma copine photo la tandenge moko. Tola ta ba couper na ba chemise o maputa na tongi c'est ça qui peut aller pièce moko lipute kokana tola tabongo. Et ça biso bien to kene moi barbecue to memana bana et ça la biso bien. Un problème te et ça la bien. Ngana bimaki nakenda kimboka moke ke pa kotika bana nanga et pa ya cousine nanga. Tant nazozonga nazwa ki retard. Nazonga sunda kupanda couper wana te na leka kimbala moko. Niska bazaki na barbecue parce que nazaki nanga déjà propre. Maman Irène niska problème e bandanga na kute alati ensemble ne maman Irène atomboka. Même mobalo na botane umobala mundelo elekela e koma copine nanga ko gangela nga bongo pona ti couper wana te. Maman Irène elekela nga. Nesi ma copine. To bomana pona couper. Biska okeniza torola to mikolo to bana mikete Irène abotelange compréhension. Tolongeska bando tumba biloko tozongi ndaka benga na téléphone na regretter. Kotongisa mutelamba na Afrique ba kilo na ngai na yelue lamba o saboter lamba langa bafandaka na batu ndenge ni mama ira na lobe BNFC na utaki na tengele komande ko nanga po yebi eska na zaki na kende ko te biloko ezaka na profnet kepe bana na kozo bango lobby tant nazozonga na mona eze fatigué na leka kaka eza nango pe fetité mama ira e compréhension kota akoma moi malili mama ira nga pe na ebate liputa wana pe na tikali kolata ngo te ba malili pe kotaka nango na gumbango na tsango na sac. Mama Irène eloko nini lekeli nga pona benga yo ye moko mama Irène abeteli mutu lisolo. Mutu ana bete solo aza fille moko petite na biso moko azaka pe na Suisse awa. Petite on a trop de vitesse comme au Ken d'Afrique. Na Afrique on a petite ateka boule ke zo mobala muta mbongo fo bonga vi fo ezandenge zala kaka. Akutana gina mobile moko na Kinshasa ayeko betela serne lisolo. Serna lobi faut que ko simbisa mutu ango. Akeko tene na kisi. Botala ba fille a poto vi mabe. Yango bozo mona mwasa pota ke bota mwana bimi zanga mayele, mwana bimi mystique pona nini tozo tambola des autres. Ba conséquence yango. Camarade nanga komi pire na pi petite wana abwaki sanga komi sanga net moi distance akoma trop petite wana mais petite wana ebite ke toela ke loko moko boyenga na camarade nanga o ezanga mutu na makolo. Ta ba komi ko kangama mingi abandi ko tonga ngepa petite wana
ke naza mabe biloko moko bongo na meka ye deja ndenge eza bongo ya kenda Kinshasa talisaka makambu bayebisaka ye ke nga nasalelaka etwali na ye papa moko ayebisaka so linge etwali nezonga natongisaka bilamba moko boyanga na ye me natiaka ngo sine basalango bikilakila soki alataka na ngai na récupérer etwali na ngai babi na ngai ndenge eza bongo ndenge akenda Kinshasa bongo mpo nga mpe nakenda Kinshasa me ndeti ye te abi ndenge akendisa bongo abebisa yo mama irani fo leki wana tusko belambango pesa bina pesa yango ebika latango ta lokola ndoki moko boye ebika no vile ngeza boye nazaka frene na libalo mbonga malonge zete na souffrir taka mbena ndenga za taka ndenga zalaka wana zo beta lisolo petite wana esali bien te abi nake sambala na kisi abi ko tie na kisi deki nanga okomona vindenge ko changer yo ba fanda soni bali bongo tabi bo pono tia yo tabi na ko tia za ni pona ke ko tie na kisi yo mtokuta na mutu na malonga kende ko tie na kisi nge tol na kasi zoba na muta zoba ngo sko fi apesi solo ye muta sale la rango tinga na kende chasa na tambola penza baloba na nga pena ke copine pire mutu no muta zo étoile na sale la kango na bina ko sala nde babi pour récupérer ngo na sombe lamba basala bikila ne lamba wana c'est kaka lataki yango mbele ba chance nanga nyoso étoile nanga ifongwama ndo mona kibo na kisi makasi taka na elamba lata te c'est que ba kisi ne la kisaye na kozongele Congo na kozonga pa tata wana esali mwana ana bien te mama Irene tola muka mwana ana ayeko benganga tantine na camarade no bowela nini vike ndenge ibe tozaka ba pire na c'est pas mais te toza baby yokutu ndenge bozalaka bovandi bambule bele tala makambo na yo kibonga kam te ebinga lobi tala mambo ebisinga tala boy ngabi te okosi abina okoso pwania ya pona panzabi no ngabi jamais akoyina nga metina niveau te toile ninga no zonde tnandeni ngana na kenda nganga tabizela mwana ana abiya yo koloba te yo karakaka mama Irene na betlo lisolo voye abengi copine nanga bandi ko solola bandi ko soba solina mamlonge zanga tina na patiente mwana zaina manière okota pa copine nanga bandi ko o réfléchir na ipsioni leki nanga mukile koma bongo faut ke bana ba camarade ya zo étoile nanga ngapa na kina tambola na Kinshasa nozo mona babi mutasele étoile nanga batanga pena ye autanga pena kombola nga mama Irene Naomi Yuka ngapa na tongsele ba sema bikila na elebi ka lata te mama Irene tonka alobi na yoki mamnyos mwana na lobaki po nga na omona nzambe mutatinja ko ebisanga mama Irene mwana kosite nyoso ebisaka nga camarade nanga zoloba ngo na yoki mama Irene na toki na bengi na papa bana nanga na bandi ko expliquer ye papa bana nanga zokamwa na ke mama ko fungela mbango eska na tsaka na tsango na sache na ke na bwaki ngo na balabala mama Irene na yoke mention meloko na bengelio obeta lisolo po otunelanga conseil na bamoure na bamoureuse mama Irene na sala nini po na camarade oyo na benga ye na mwana na vandisa bango mama Irene na yo kinga moko muninga toliaka tomelaka mama Irene banda komisanga malili na yeba keloka kimelanga te ngam na komé ko forcer towela kande na lataki lamba wana te esika problème ebanda mama Irene beta liso nanga kebisa batu na ba camarade tolia na bandoki na poto tomena na bandoki na poto tokenda feti na bandoki na ebisa kabino ki camarade oui mutu aza mutu mama Irene na yoka somo na yoka malili ti nazo bengo na ve na likambo na eko singa ka conseil na ba mouré na ba moureuse po na soli na mobile nanga papa ya bana nanga abi nanga oui okoki ko vandisa ye mais écrele petite na bino problème ité po emutaye nango mama Irene na tuni petite wano ya bomaka moto mama Irene na okoboma moto te bo pesanga mayele na koyiko sala ndenge nini pona sola na camarade oyo pe batu bazwa leçon bateyama donc ezana ba film su na poto bakenda kosela ba chance batu bosala ngono ndeni yango na conseil gratuit ndeko mwasi keba na rouge à lèvres keba na poudre keba na biloka maquillage na camarade lo na kotalisa ba bouton koma ko bimone longi oyeba katina na ngote balatisa masque de vieillesse oyeba katina na ngote
ozali kotambola bien bande kokima mbangu bien na vie nana arrêta yo po vine telema bongo ozalaki na bapromese ya mabala vie bande koke malamu lelo vie telema nana sala obongo nazolobela oko moko to épargner batata mwasi na bamama leki banoko non plus bazana mwa musika tolobela nanu batoto zovanda na bango bakamarade na poto baza mitema mabe soki toke plus loin bakamarade na monde entier baza mitema mabe eza na moninga mosusu okoza na ye aolingo makasi bazaka gentil akolingo makasi azwa koyebaka vi na yo to omona mpe kalingi nga mingi ofongoleli ye baporte ya vie yaya baporte ofongoli omitimo nde libulu po mikunda yo moko ntango akoyeba vi ya bana na yo ayebi vi ya mobali na yo soki mpoza mwasi mobali ayebi vi ya mwasi na yo yaya ntango akosimba vi na bino na maboko mposa na ekomi sikoyo fo bato bayoka surtout soko oza moto bato barespectaka mingi aye koapproche akuti soki oza na mwa badefo moko boye abanda komilobe bapesi ye respect babangelaki ni aza ne bongo te aosala tu bobeba na bimisa mabe na mpo bato barespecta ko bacomprendre ke ozalaka mabe mpo bayina yo tovivre mabe epesi pasi bokomela biso na bacommentaire ndeko azotuna saa nini mpo papa abotaka ne mobali na ye nabeti so ndenge apeseli nga mobali oyo abotaka na ye aza clair akolobaki aza mobali ya mondele azalaka pa na ye mais soko moni bango ondima te ke bavanda okanisaka bazala ndako mondi esi babalana na makanisi wana eza vie privé na ye mais mwa bena bita onka likoliko nakena mpeka likoliko nakoti na kati te ayebisi ye soko otuni ekrele petite na bino baproblème te petite mpe na soki no te ye abombaka moto me nga na okoboma moto te motema esuka nga koma moto akoma foto na nga na ndaka nga abande no ndeni nini ezwaki ye na akosi eke nga nazwa bachance na ye mama Irene chance nini nango yaza nango nga na kozwa tonga bande nazwa chance nde na vivaka na nga bien me na bonga na nga mpe estratin mpo so nazwaki bachance nde na kozala nde naza bote na nga ozala plus bokomela nga nasani mpo na camarade ya boye epesi pasi ete ayo moto lingaka bato mingi eske bato balingaka yo te yama kola pambola bino mpo na patience fidélité confiance ndenge bopartageaka masolo mama Irene likolo nango bosabona na Irene na Masiendoki TV soki mpe nano osabona te sabone soki mpoza na lisolo to mpe témoignage olingo benga mama Irene ata publicité basuito ba joyeux anniversaire nyonso olingi numéro na biso yango wana eza na se tosalaka nyonso sauf ka kobomaki ndumba koyiba na kofinga awa nde tosalaka te mais pibi tosalaka masolo mpe tobetaka témoignage mpe totatola monene na nzambe totombola yesu masi ya tina ti na bolamu asala oyo benga biso pesa kaka témoignage abikisi na maladi asungo na likamo boye na vi songolo kobomba te tatola na nzela témoignage nde bato bakolaka kola pambola bino tokutani mbala nsima bizu bye bye. Oui, tuninga décor aza wapi boye. Décor azwami na site kitoko oyo tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace mpona yo, mpona nga, mpona ndeko nyonso oyo azala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka bavantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Epesa to ezoteka ba espace kitoko. Kolongwa Place Nazar. Tiomo na presse. To pasola nzela. Toronto City VIP de Maluku. Eko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tiope otonga villa na yo. Papa. Benga Papa Willy. Benga Papa Willy na numéro oyo.
ata numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.